La santé n'a pas de prix, la santé est primordiale. Premièrement, il faut prendre soin de votre santé. Si vous êtes malade, allez chez un médecin. En tout cas, va te faire soigner. Sope santé zana au bien au Lukambongo. Mais si vous êtes malade, donc il n'y aura pas moyen d'aller chercher l'argent ou d'aller travailler donc moyen aux arrêtés. Alors na news de kin new formule news de kin santé à une émission Oyo, nous allons parler plus sur la santé. Premièrement, déjà pour na bande kolanda ki biso na émission passée, j'ose croire que ebele na ba question botuna ki biso par rapport ya ndeto lobela ki sur l'hémorroïde bozwa ki pe ba réponse au munganga docteur na biso na kasa centre a répondre ki bino surtout pour na bande konyoso o déjà bo ndimi bozo ba produit na biso. En tout cas na assurer bino na rassurer bino du sous que beaucoup ça n'a jamais déçu ba kis na biso eza ko traiter comme il se doit. Donc yo sala kande munganga ebisio otini mbongo na yo to kena poste to tindelo ba kisi okozo ba kisi na yo na ba condition moko ya malamu et puis ba kisi ko melo landi traitement na yo moko mona ke bokono so ko tungisa yo ezala au faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, au stérilité, ezala même hémorroïde ekosila parce que coronavirus wana ezaka ba fièvre ba rhume oyo ba kosu wana ba tout wana makasi wana ba kisi nango pezali. Donc ezali vraiment à na centre na biso tout ça na toutes sortes ya ba kisi ya bokono nyonso prostate au diabète to wana ko expliquer ngo na chaque émission to wana expliquer bokono moko pona ko yebisa na bandeko modèle nini awa traitement eza kolika betima sengo loba pamba te so betima sengo zo loba parce que ngamo na témoin au killer et puis ebele oyo azo ba kisi na biso eza même ba obayaka na centre eza na commune ya Lemba ba benga na numéro eza affiché bazo ba kisi na bango po ba msusu kaka ba banga rande télévision so télé caméra témoigner azo kima mais ba témoignage eza vraiment ebele na bato bazo ba traitement lelo mingi to lobela sur balai de beauté to lobela mingi sur la beauté bokono oyo ezo bebisa bandeko na biso basi banduta lelo tonto anda okola to yebaki mutu akokobi manduta muta munene mutu aza munene mafuta eza mingi na nzoto ba graisse eza mingi na nzoto ndeye mutu aza na droit ya komia banduta mais lelo comme moi même na ba jeune fille ya ba 15 ans ba 16 ans aza na epe munene te aza pe na ba graisse te mais aobi manduta moi ta la jeune fille moi la tata jupa mukuse ezate ndute sala esala ba ligne banda na likolo kitati na se o mona nzoto ya mwasi soka late lamba ndenga bena late lamba boy abombami abimi kitoko mais alongola kaka lamba okotala nzoto wana deux fois te omona mibale ebele ba jeune garçon mais ba papa ebele même ba maman oyo mususu déjà avza na bana 4 bana 5 bandute sala yo na nzoto traitement nango ezali kisi ya bandute ezali pomade
bakosa biso te bandeko po tokosami pe mingi Betty Masengo atelemi pomade oyo eza kaka uniquement pona banduta bon même couleur nango ndenge ezali uniquement pona banduta obando pakola kaka place ndute sali yo soki ndute sala ki cicatrice et sala ki ligne awa ozuka ka place wana ozuka pomade te ka place na ndute za yo moko omona pendant 4 jours omona nduta esili po a traitement à 7 jours na yebisa bino 7 jours à traitement ndeme na 4e jour donc na 72 heures omona bandute bandi ko sila ka yango moko et puis tango esi etiko cicatrice te soki sala ki na mupende ozuka ka pomade muke obteka ka place wana salaki te pomade yo moko omona nduta ekosila yango moko grâce kaka ya pomade oyo donc eza pomade ya banduta nde tolobaka kozala na nduta eza kozala nzoto solo kozala nzoto salite parce que moi si aza propre akoko lingata na banduta na nzoto na ye donc il faut éviter quand même banduta esalaka bien te omona mwana mwasi mususu aboti nanu te mais tala banduta yo na no boti te bon soko boti eza ndenge nini géographie mobimbe ezalo na nzoto alors eza na mibali beba lingana bango base banduta témoin donc et ça la salité donc moi s'il faut osala propre nzoto ezala sans tache nde Betty Masengo za sans tache propre na nzoto propre pe osa propre na ozolata na nzoto propre olati propre nzoto na yo pe mobimbe ezala propre donc olingo koma propre lokwa Betty Masengo okoma na teinture lokola Betty Masengo to sana mafuta ezali mafuta oyo esilisaka même bouton bosomona même nga awa ni bouton nzoto teinture normale banana elongi na maboko na makolo poza batu mususu akoma koka fanta elongi pembe maboko mwindu makolo makoso mais grâce mafuta oyo soko so pakola yango ekotika la ta mukolo moko te eptelisa yo koto yo mwindu koto yo pembe koto yo komi koka fantan te ekota yo teinture uniforme donc teinture na yo ndenge moko na maboko ndenge za ndenge mona ilongi ndenge mona makolo okozala uniforme soki po olingi pona bato ya mwindu ezali bato ya pembe o na lingina koma pembe na yo ebombama ekobima grâce à mafuta oyo donc eza juste kaka pona 7 jours les roso pakola yango 4 jours kaka ya pamba donc 72 heures déjà moni déjà que oh mais na komi bundelit Betty Masengo akosa la jeunesse d'un mouvement kosa la pembe donc pembe zali il y a de pembe et de pembe donc pembe na yo lingo garder ne tisto garda et ça toujours pembe moko ya bien pembe moko vraiment frappant monta moni oba moni ki etentira Betty Masengo plutôt quoi et dans ma photo na salela yo poso lingo salela moins cher obengi kana numéro esa affiché to koyebisa yo ndenge ni ko sala pose mafuta to kotikela ngo na poste yo ya tina ndaku na yo donc mafuta ezali même na huile nango bomoni to linga mi kolekisa ba nini te pona batu bakoma kolanda oko mélanger mafuta ozui huile kaka moke otina mafuta pona huile o ndezo garder ce côté teinture na yo ezala uniforme mais za batu musupe a linga na e ko mélanger na huile te o sala ka mafuta pamba podé mafuta ezala na ba produit nyonso na katwana huile eza juste kaka pona ko embellir susu teinture na yo ezala bien oyo eza obomoni que c'est différent William munene na William mukie oya mukie oyo eza pona bato oyo bali ko mélanger na mafuta mais oya munene oyo eza une moko très efficace donc ça très bien extra donc eza huile oyo bandeko extraordinaire pona ba tampon yo déjà tampon elia yo donc on commence au bima faut la taka lisopo to la ti chapeau tozu mèche au planté au bombi koto po bato mona elongino bien te donc tampon déjà beta yo mafuta oyo aussi so tampon wana donc pendant 7 jours na yo oso salela yango na tongo opakoli huile wana na ba place ba tampon esala ki yo na poko susu ozwi ndambo te na maboko omone tinenge za boy ozwi muke otangisi na maboko awa opakoli awa pakoli na ba tampon na place esala ki yo yo moko ebi place ba tampon esala ki yo pakoli olali na tongo susu pendant 7 jours déjà l'air au pakola premier jour on a déjà changement déjà na poso na yo moko on a déjà que couche na kati comme bota
o bando sentir ango. Deuxième jour déjà changement donc ezo botisa yo poso mususu na kati au mona que tampon comme kita moke. Troisième jour, quatrième jour déjà là couche wana kati boti et komi musuni komi kilo après et bando silisa o alibanda po tampon il faut to expliquer bino bien ezala kozoka na kati muta zoka ki tellement saleli ba produit ya mabe ya ba hydroquinone wana ya mabe wana bataka wana ya makasi wana et zoki sur couche ya kati ya nzoto couche tango ezoki alinde e bimisengo libanda na couche ya libanda dans na poso na ya libanda nde e bimaka bongo alors pona bato déjà ba tampon beta bango et dans na porte dans na kin awa qui se ba tampon ezali o ekosili so ba tampon pendant 4 jours kaka pamba tampon esili mais traitement nango ezaka pour 7 jours donc na 7e jour déjà yo moko mona que ozongeli même beauté pour ceux qui ozana tampon ata fort de temps so tie simba tata osu couche mobimba ne tout le monde ba journaliste mo boy aya ça la fort de temps couche azo rappelle couche fort de temps donc fort de temps mobimba na jour moko ba coline longi pour aller pour bomber tampon. Ça sert à rien, c'est mieux que un dermatologue à traiter honnête biso na centre na biso to ana ba dermatologue bazali to ana ba docteur oyo so ka pesi au traitement oyo moko penza ko tali bi kuna na dépenser ba $500 pour rien, na dépenser ba $300, na dépenser ba $1000 pour rien. Alors awan na mbongo mukie au traitement na yo e bande ko bolanda biso elongeza display hein elongeza display o loba musicien moko mboka na biso donc display na téléphone soke baby ata soko koti ndenge nini otala répertoire otala o côté ya ba G o kota WhatsApp Facebook esimbate donc ezande même nelongi atola tikitoko mais soki elongi neza na ba tampon elongi neza na ba bouton et kobimisa kutu kitoko na otato te kabelo milaiti awa alors il faut d'abord ko bongisa na elongi po elongi so ya kitoko to lati simple obimaka kitoko mona ke muta olula yo parce que osa kitoko ah tu es jolie hein tant on mona ka déjà pembe wana to chocolat na yo wana siko eza chocolat moko frappant chocolat moko ya très bien ya bien soigné wana par exemple batu musu a mwindu mais so otali mwindu na yo luli epe obiki ah asa jolie mais ana na mwindu abonné ko ta choko donc a to na mafuta oyo et traitaka bien et ko garder au teinture so za na besoin o garder teinture na oza mwindo tika na mwindo mafuta ezali oza na besoin pe oza okoma pembe mafuta eza so za na besoin pour na pembe na yo nde ba betima sengo da bosco et comme pembe à propre ya bien o garder ngo kaka pendant longtemps mafuta pe ezali donc on a mafuta nyonso oza muta chocolat mafuta ezali ya bata chocolat mafuta ezali ya bata mwindu mafuta ezali pe ya bata pembe toza na mafuta ezali pe toza pe na huile pona ba cicatrice do ba tampon et surtout ba nduta ba cicatrice wana ba nduta esalaka bien te salaka salité ba kisi ezali pomade ezali pona ba nduta na 4 jours à pamba nduta esili. Alors merci beaucoup déjà numéro est affiché aux en a besoin ko ba produit na biso place nyonso zali ki se koko melayo komi tungisa matin numéro wana est affiché centre na biso na commune ya Lemba so même olingi otina ndeko na yo ya na Lemba awa azwela o produit obengi kana numéro ça affiché topesa ya adresse aye azui bakisi atindeli yo so pour le bité biso to lingi bino moko botindela biso bakisi yo tindika mbongo na yo tozui bakisi to tindeli yo tozui bafuta tozui huile pomade pona banduta to tindeli yo ekokomela yo okozala vraiment ya kosepela. En tout cas merci beaucoup déjà l'ingénieur Dave Moubama, le papa de Joyce Daveline, la joie Amado Pichou Nanakata France, et salutations à Noël Kikiani, ainsi que sa femme, maman Titi Kikiani Victoria. Merci, salutations à maman Cathy Bakissa, ma maman chérie, bisous à Roi Prince Nakata Londres. Champion Kayembe na Kenya Blaise Kava, maman Claudine Zongo la charismatique, monté maya papa André na kati ya Paris wana balobi to telemeli milimo coronavirus au nom de Jésus et aussi Mbabisote. Merci beaucoup et à la prochaine, portez-vous bien, ciao.